batali lisusu soki baosenga mbongo combien na bandi lisusu. Alors ce que kinango salaki osalaki nango na salaki te pour kaka bana ko senga $500 $500 makoki zalaki te kufa te wana mutu azo uyu ndenga kufa te balingi vi ya mbangu kileko ekosila ti soki ndenge nini balobaka ke nazwa makambo nazwa nini AVC na théâtre ayebisanga ke abenga ngai papa Oseya me basunga yo ndenge nini yo lingi koloba na nini na internet babiya akoma bisenga wana banani bandalo babombo bacomédien kaka bandeko nanga bacomédien donc kendaka po oleka bato ebele na succès okendaka kosimba kisi est-ce que ntango oyokaka bato baloba makambo soka deya moto aloba likambo wana ntango shiko pulu po akufa donc shiko pulu asaderaka na ye te nana apekisinga te obandaki kotangatanga bakomba bato nasalisa bato lelo bato bazosalisanga te mais bongo nakosaki baza mitema mabe batata ete tolingani te ya sika na kati ya chasse mutema mabe ya sika pena na kata sa mutu mwazolo bango eza babwaki lo na kindoki te na théâtre Papa Oseya ndoto mais singo kaifalaki opesa mbongo ba $500 ça ya pesa $50. Salut, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère au Bozozo Abisso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre le serviteur, géré comme Etox DCS de la presse, préfet des disciplines, Bati le Kobo de la presse, autrement dit IGF de la presse. Merci beaucoup. Nous abonnons surtout à Vision Plus Télévision. Nous avons chaque fois beau continuer à s'abonner, beau continuer à aimer ma vidéo et que ça l'Abisso toujours plaisir parce que de voir l'Abisso Zali, il y a qu'on former Bino et puis il y a qu'on faire divertir Bino. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, là où nous avons la bino émission Oyo. Merci beaucoup na caméra woman Interpol de la presse et là soit manamukage de quelqu'un. Moi ça mis sous 5 heures à la cam qu'on a internet. Voilà, merci beaucoup à Mère Boss, la patronne Bella Dinganga. Moi aussi à Mwindu Yangolo sans microbe et puis merci beaucoup à maman pasteur Titi la source Dani Nzila na Diblin et puis à notre coordonnateur Trésor Walukonk Bambote Ebele Esika Ozali Lelo Toyambeli Bino un artiste et comédien et aleka qui trône na internet et bato Ebele batena qui rigueur et azo loba trop azo senga trop azo sopa ba artiste mais na éviter balingi bakanga monoko na ndeko oyo azali na pasi leti lotoko loba lokwa ndi mosi na minito yepazo senga lisungi ezandenge moko na ndeko na yambi il s'appelle Olivier Mandela Papa Oseya. Voilà, j'espère que Batouba Nandako Bagangi, waouh! Les autres Solanay, moi Moukena Moukousse, tout Solanay par rapport à la disparition, il y a Moko Mokondi, il y a groupe Naye, vice-président da Silva Ilunga, Oyatika Kibiso Tozakina Matanga. J'espère que tu as une bonne réalisation. L'exception Matanga Nande Tozalaki, parce que Vision Plus Télévision, tu couvrira toujours l'image pour nous servir. Bino. Alors, tu as un bel Papa Oseya, tu Solanay Makambuya da Silva Ilunga. Tout le monde a une émission à il paraît-il que Kebisaki. Alors, tu as moi, Moukena, Papa Oseya, et puis santé naïe. Batubana, Potoba, Kotuna, Papa Oseya, si quoi, comme il a comme un niveau, Toko Solanaï, Nyon Sowana, na émission Nabino, le bas vérité. Alors, Toké na Pib Mouké, Botala Pib, ya flat, oh, Ezali qui Toko, Ezali na commune Yangalima. Botala esika ya kolala yo muto uti poto omona esika ya kolala e ali na bitse kwa te e ali na ngusu te ezali pe na PCT botala e bongo tozonga juste après.
Vous qui voulez passer un séjour agréable en toute quiétude à Kinshasa, voici le cadre idéal qui vous convient pour vos séjours de vacances et affaires. Le flat B16 chez Benoît Moujanaï est situé dans un quartier calme et résidentiel avec des appartements standards et de haute gamme avec des services en appui 24 heures sur 24. Faire de votre séjour à Kinshasa des moments inoubliables ne plus un rêve mais une réalité. Et pour vos déplacements, pas d'inquiétude. Notre parking vous offre une gamme variée de véhicules sur mesure selon votre goût. Nous sommes situés sur l'avenue Trèfle numéro 13B, quartier Ma Campagne, à 1 minute de la place commerciale. Veuillez contacter le flat B16 chez Benoît Moujanaï au plus 243 90 64 69 163 0033 68 41 61 967 0033 64 110 79 45. Venez, nous attendons à bras ouverts pour rendre votre séjour à Kinshasa inoubliable. B16 Yangolo. Voilà, merci beaucoup la réalisation pour la Pibouana. Tous a déjà invité du jour. Il s'appelle Olivier Mandela, Papa Océan. Bonjour mon frère. Bonjour Jerry Kobetox. Bon Miko Lebele. Nazanangai. Donc, Nzamba Zobatela. Amen. Donc le binza mazobatela dans la caméra bandeko nous surtout batala quoi à travers le monde nebi ki actrice motomètre azotala yo nebi ki mama Bella Dinganga azotala parce que azapi moko asengaki Jerry Kobetox ya melanga Papa Océan to bandenge ni na mikolo koya to ko banda ko sala peut-être rapport na yeko zana ba film na banzonzi mpo azali moto asa saka nzonzi peut-être rapport na yeko zana ba film pour moi kanyaka ebimaka esunga kayo okolo balilo banini ya liboso na bandeko ba Hollande. Donc, nga Papa Océan Nabino, Nazali, donc, nabungaki mwa muke, donc, nabandaki sou ko sala ba émission te, mais Nazali toujours, donc, siko pena, Maman Bella Dinganga. Bella Dinganga, donc Nazali. Nazali Penda, Maman Nazali. Adrisha Motomete, donc Nazali. Voilà. Alors tout solo là, si vous sentez bon. Parce que tout le monde a une émission, vous avez besoin aussi de kiné, vous avez besoin de travail, mais ça nous surtout parce que nous sommes moins colons, nous sommes colons. C'est quoi tous à niveau ni. Donc na sengaki lisungi, na sengaki lisungi pour pesanga ba salisanga pour na kiné. Donc kiné ango ezalaki pour na ceux qui na bandi traitement, na bandi traitement. Donc il faut et ça va 20 jours. Et donc on continue pendant 20 jours. Alors jour mort ba senga ka combien? Que na $500 na non sur 20 jours. Donc na dit siko après na 20 jours on a l'air et coca. Na zui sous na sali sous contrôle. Après avoir que ça la 20 jours donc est-ce qu'on l'équipe sous na contrôle. Na l'équipe sous na contrôle après ne siko batali sous ceux qui ba osenga ngambongo combien na bandi lisusu. Alors ce qui n'est au salaki nango na salaki te. Na salaki te pour kaka et ba nego senga $500. $500 makoke zalaki te belle vie na pese mbote
mama di mama donc apesenga saisa ya pesenga $50 donc na batu mosusu ya poto po basunganga pe donc base mwa bambongo na bango wana nazwaki na po soki nazwi na bandi kokende kine po nazwa yango na batransport quoi mais non ekokaki te po na kine kuna epai ya docteur Apo wana wapi na hôpital otokotaka na yo na ye te docteur Apo na bandal donc docteur Apo apesanga ne mbongo belvi apesanga na pesa docteur Apo na te so pas docteur Apo docteur Apo sko ye apesanga kaka bakisi apesanga bakisi ok fallait ayebisanga ke non papa océan bakisi wana obomba yango po soki nyonso babandi makambo nyonso bandi nzela moko wana ekosimba mais ye ayebisanga bongo te apesanga abi banda komela bakisi wana banda na meli esala pe loko te nazongi susu nabi namoni changement ezalaki te mais baya moko nazwi mwa force na nzoto mais ayebisino qu'il fallait opesa mbongo $500 donc ezalaki déjà $100 basombe déjà bakisi déjà ya $100 etikali neti $450 quoi donc toloba ningo bandolo bana émission parce que tout ça la émission maleme to faire comprendre bato ningo bandolo bana émission qui le beaucoup ezo salate na lokolo ezo salate voilà kino nezaki pona loboko na lokolo ça te jusque là basimbi loboko te basimbi lokolo nan pe basimbi te lokolo te loboko te eza na onka boye donc jusque là donc ozo zela oza prêt pona okene kine mais makoki ezate makoki ezate alors to consigne bana loba na benga na senga donc nde bakoma nde bakomisanga babiya koma bisenga wana banani bandolo babongo ba comédien kaka bandeko nanga ba comédien bongo siko na tuna no yo pe obanda ko senga ba comédien to bando senga bandeko na ba kana poto bandeko no bazaka libanda mbuka ba comédien nyonso na baza bandeko nanga iti donc bando senga pe na bango senga bandeko nanga ba comédien liboso na mpena lisungi ya liboso na ba comédien ba bina ko ma bisenga est-ce que consulta ki to so na no sia makambo yo ezo sala bien te ezo sala pas tant bato ba otala na télévision boye ba yo ka makamba boye est-ce que kendaki na NTPC komona papa masumu to komona bakambi musu ya NTPC parce que les artistes o exerce pas ya président Fiston Saïsa président Fiston Saïsa ka yemo muta ko salisa yo bande ko no pe musu so achaki ona bango fa salisa est-ce que kena déjà o benga vie masumu président Masumu na pesembo te place azali po na wa loba kaka o alobi mabe komna na komaka mutakoloba mabe président Masumu na bengaka ete na bengaka président Elombe po nazaki na numéro na ye na bengi président Elombe wana ezaki na première nini ba carte maman Denise ni qui rappelle ça qui assurance maladie yo zwaka ngote na zwaka te tant na ye pas na bengi président Elombe abisinga keno océan donc déjà to silisaki déjà première partie au Kabola la carte ici là donc il faut oser là pour deuxième partie donc c'est bon. Après Yemoko a pesinga numéro ya président Masumu abi mais est-ce que kogi au solo lina président Masumu wana président le même temps na habité na zana numéro na yeke a pesinga numéro na a pesinga numéro na après na bandi ko solo na président Masumu après président Masumu ya loba nanga abi que non nga naza na makambu wana te bato mosusu oyo baza na NTPC po eza na bakondi nango bafinancier bakotisa wana na WhatsApp ya NTPC après
tant bakokota yo après bakomona makambo nyonso ndenge je comprends bien aussi ndenge ozoloba bongo omoni ke c'est que kosadere mpe na bassociation ezalaka bien omoni ke osadera te na NTPC yango ve papa Masuma atindaki okota bakotisa wana na kati ya groupe bon nayebi te nga pena depuis nazala artiste donc na bayebisanga te yo epa naza epa présent bayebisaka te bakendaka kokomi kotisa na kota penda te mais ce que baartiste mosusu ebele oyo bakufi oyo mpe baza na bomoi azaki te moto ya association wana te est-ce que vérifiaki yango bien par exemple masa na ngai pe à son âme Chico Pulu azaki moto ya nini te oponi Chico Pulu ka poza masa na puis po atika biso parce que pe ba pekisa ko tanga bakomba batu na nini peut-être otangi Chico Pulu po akufa donc Chico Pulu asaderaka na yete nana pekisinga ko te ba ne ko tanga bakomba batu na salisa batu lelo batu bazo salisa ngate donc mais bongo na kosaki tozonga na notangi kombo ya Chico Pulu po azati asaderaki te succès ya Chico Pulu mon basaderaka te asaderate bon ça mais quand même yo au lobby que basalisaka Chico Pulu bon abelaka te mayaka ko kufa mbala moko il faut basalisa moto akufi bakunda ye na ezande bongo ezala bongo donc so kufi nde baye osalisa yo bakundi yo na longonya donc na respect ezala nga nayebi te voilà toujours évolué moi muke lelo sikoyo eloko nini ozotenir rigueur na bandeko na théâtre parce que malgré bapekisi okotanga bakombo batu assistance quand même ya bato ya théâtre esiko ozovanda bazoya kotala yo te mutu moko aya kotala ngai te nasi naloba na baémission nyonso mutu moko te aya kotala ngai sauf kaka badinola baorly barobert bahoffman batosalaka ekiri na biso donc cour des grands donc bato nyonso bazalaki epai bazalaki na Bruxelles tosalaka cour des grands yango nde bayaka kotala ngai à part wana na ndako esiko na ndako na ndako pena baya otala siko ozana komi ozaka na mbinza naza na lubwaku wapi lubwaku ezaka na ngalema na mbinza na sakanchati na sakanchati siko wana ndako na moko futela ke na futela te na vande pandeko nanga na vande pas camarade nanga donc na vande pas camarade nanga voilà bosaki groupe WhatsApp nde bandeko wana bayaka otala te groupe toyaka tovandi bajinola après bango à part bango mutu mosusu aya kotala ngai te mutu moko te aya kotala ngai assistance ba comédien pe mosusu baya kotala yo te baya kotala nga te car ba journaliste tokutanaka mosusu le mosusu baya baye penda na ndako baye osala émission te baye otala nga kaka to vandi esalaka nga pe bien esalaka nga bien souci na nga eza nde faut bayaka neti bato mosusu bayaka kotala nga te mais epesaka nga mpasi ya bato donc neti sikoyo nde eza boye nde tosisi émission nake nanga na ndako na lali donc stress ezongi navandaka ti omonika bien soki toza ta na matanga mo boye ya baacteur nake naseki na bato omoni et ça la bien été. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment trop triste. Hein? Tant artiste à zone baboye, tout ça rémission était pas te belé bon bagéri opé, ok kopeli sa moto bon na c'est un artiste à jouer banzonzing le quoi mongonzo. Oui, mongonzo zali a presté ba film oh mingi président ça c'est bandé côté kanapoto to côté koleka awa a presté qui a meto fundi te to lobite que président ça qui paquete té mais bandé et puis ça peut que président ça ezali ke azali artiste comédien ce que to clore dans nos dossiers oyo ta la caméra na bandeko oyo peut-être bazwa yo mabe na nengo lobaka na teloko lobala bango nini
bande connaît ba mona peut-être les cas d'émission mususu atanga comme on a biso basiliki bona boye quelque part ba mususu ba ke ozo sopa ba théâtre ba théâtre azaka na charisme ngai pena ba neti ba théâtre na mona na ngelo te baloba na bango pété mais ka mutu moko nde mutu moko ayebisa ngai ke abenga ngai papa c'est mais ba sunga yo ndenge nini yo lingi ko loba na internet internet eza ba émission oyo ba sala le émission ba sala otala lelo e ko zalaka kaka donc et ça bien que mais kasi bato ko zalaka mais ba otala internet a chaka date ba otala na date wana nde ozalaka na likambo moko boye ato komi na président de la République eza na problème te mais ozalaka na le problème moko komi la ka siko yango wana na bi na bisaka pende ko wana na bi na oloba na oloba komba batute donc na sengi nde basunga ngai et puis yeba ko lisungi na ngeza neni na senga lisungi na ngai donc naza stressé trop voilà donc lingo zala na bato lisungi ezali kaka te bapesa mbongo mais bapengisa mpona bafilme bato bayaka kotala yo donc moni bafilme mo boye nasala na mbinza awa tokutani donc ata ezalaki na groupe moko ya mokie mais quand même tozoseka voilà omoni donc nasengaki lisungi na ndenge ya ndenge nazotikala na stress na lisungi ozotikala isolé donc yango nde oyo mpena nazalaki na posa nango voilà donc à part musu ba bato solo la nana bato musu bazoloba moi maka musu to bien en émission wa to ka kofungola maka musu bato musu bazobosea okendaka po noir okendaka po oleka bato belé na succès okendaka ko simba kisi est-ce que tango yoka bato baloba maka soka de muto loba likambo wana tenga vraiment eza muto ya loba makambo wana aza mutu tant mususu ya zoloba makambo wana mais azoyeba océan waza nani mais comme là on peut quand même ba iso que océan oui que après na sala oui ndeko na ngamo ya mwasi aza na mbinza awa akelemba bakutanaki na akelemba bakutana na ba artiste ya mobali azobeta lisolo bino boyebi te papa c'est eza bamoto na ye eza bamoto na ye bango balingi vi ya mbangu omoni ndenge pulu ndenge akufa te wana mutu azo pulu ndenge akufa te balingi vi ya mbangu nga siko baye aye na mbinza abi ve na ngai yo pena nde na consideraka yo simba kisi na abi te na simba kisi te muto asimba kisi pena na muto asimba kisi kasi babi kisi yango nde betaka salaka retour yango siko na koma dans kisi yango siko nde na vivre boye kisi yango pe kaka na retour etika boye etika nga boye etiki nga na défaut et puis nazo vivre kaka monte ke ba bato lokuta. Voilà, merci beaucoup. J'espère que beaucoup artistes oloba kisi yango il fait si sa moto alonga na mokili. Combien de bato babeli maladie mona ye batiki biso. Alors yo mutozo ba mabe mutozo kaninga zoloba. Il parle avec son cœur. Vraiment, c'est trop triste. Voilà, papa c'est à toi Kango pena mingite toke na mwa mutuna ya suka oyo sali pasi da Silva Ilunga oyo ngai oyo première fois na mona da Silva Ilunga yo muto présentant ngai et à l'époque peut-être aux na film boyenga na komi idée générale ya yo na komi et puis bolinga ba pombe si la raté o da Silva Presta a joué avec Tendance Dibinga a joué avec Karine Mado a joué avec Pomba et ça qui volonté na yo et puis ça qui bolingo na yo na bolingo bande kono so bazaki wana da Silva Ilunga utanga makomo na maotani suba komo na maote ngana za journaliste fona tanga ba kombo ngana journaliste na ko bomba komba mutu te
donc da Silva ilunga tika kibiso papa c'est yebisa biso da Silva ilunga toki kambala moko AVC après AVC da Silva ilunga kufi même makambo ebimi ebele pire petit na ye abaluki na sima mokongole achubi endeli na ndinga mulili abomi likolo ya maison oyo ezali ya mundele ukoloba nini na liwa ndeko na soto kundaki déjà lobi da Silva ilunga pe à son âme. Donc, wana azalaki pena free na ngai. Voilà. Donc, azalaki free na ngai. Ngam qui est vice-président. Carrière na ya bandaka pa na. Abandaki pa na ngai. Donc, qui est vice-président. Miguel Tshisekedi. Donc, azalaki conseiller na ngai. Donc, vraiment, et puis si pas si mingi. Da Silva azalaki mutu moko ya bolingo. Babi bolingo ne yango ne mte bomisi. Pire petit. Bolingo ne mte bomisi ya onde ngape siko. Donc nakomi ko mona rarke bolingo na ngai. Oyo bena nazaki na lingaki batu. Ya onde komisi ngaboye. Bolingo na yo Jerry Kobetox. Bande batumingi bakoma loba Jerry azana makambu mais ye afula kaka bato donc oyebi esala pasi nde ba loba bongo baloba bongo baloba bongo ya c'est mission pa manga siko na komo yendo komo tuna ngaba kesi baloba ke azana makambu asila ya Jerry Kobetox ana makambu na ye mais et asila naï mais au monde que ils asila zo bimisa bat vraiment méchant mo boy sala ngai tant na tala boy tant na tali boy na tala boy na monike monto Jérim tabimisi mais alinga aloba makambo boye wana kolanda bango te donc da Silva ilunga est-ce que nengo zwaki message est-ce que c'est vrai ba comédien babomi etende na loba loko wana penda ba comédien babomi ete ba comédien babomi ete mais da Silva babomi et pas ya pire petit naï oyo aliesaki la famille pe ba loba kinakenda ko talisa donc da Silva ilunga kufi petit pire petit naï a komisaki nenga komi donc pire ndeko donc et sali ma bemoko donc il y a ko sakanate da Silva za na famille na ye azana bana na ye 5 atiki bana bandeko na ye po famille ya da Silva bango tout bazaki ko tia ko talela ye voilà da Silva zaki pena mutu moko bien donc naebi kutu jour to swana na yete afutelanga ndaku na Pointe Noire asala makambo belé donc asili kakate donc paix à son âme voilà. En tout cas et salika passe voilà merci beaucoup Nzambe ya bolingo vraiment moto yo sali moninga bongo eza pasi to komi na suka papa CA o eza mission lo ba vérité ata to kenaki na moi mawa et puis na moi suka to seki mais ezo sala pasi tala caméra naza poso ebisanga makambo mibale o confirmer ngango lelo malgré na boya kana internet oya ko lobango mais loko apete komisa ngo parquet tribunal et komaka bongo po to ana choité à la caméra est-ce que mutema mabe na théâtre ezali mutema mabe mutema mabe nde to kaba ndeko musuba lekaka bata théâtre baza mitema mabe bata théâtre to lingani ti ya donc ya sika na kata chasser ba soli mutema mabe mutema ya sika pena na kata sachi na kata chasser ba pasoli pena poa mutema mabe bimi ya sika de yo poso viva déjà mutema mabe on ba salela yo na viva déjà Monto ozwi na salisi makambo nyonso azwi tout mais akomi azondimanga esote eza motema mabe musu baka moto salisi bon bato babwakanaka malade est-ce que c'est vrai zana tuna na question mais tuna peso ya rebelle papa c'est confirmer ngai malade oza nango bato ebele nongai moto mo azolobango eza babwakilo na kindoki te na théâtre Papa Sea, ozonge isu makambo.
ti mokili na suka mais comment luka ba problème ozongeli suma kambo papa c'est na lobby ti mokili eko sila ti soki ndenge nini lobaka ke nazwa makam nazwa nini AVC na théâtre papa c'est bon ce qu'on a na période mo ba pekisa ko loba boye même ngapi na pekisa ka que papa on a kati parti on émission na kati on a montage on sepela na terre ce que dans yondo obakela ngaite to solo la ngaite avait soza na confirmer ba bwakela na théâtre pour to silisa on dit mais oui voilà papa c'est qui c'est ça na théâtre et ça qui c'est ça liko on va un exemple liboso yo mo ko ndo simba on point noir jamais donc nana simba kisité nana simba kisité moi ce qu'on dit nous dit que batu bana kisi obi succès na ngai ya mukie wana ya mukie nde na sala bengo ya mukie comment sentir que vous ezaki na mukie succès na ngai ezaki ya mukie bozaki leader yo pour nous ba leader ni balé le pas président ça bozaki na succès ya makasi yo mukie pour na tozalaki na succès te tozalaki ngai na nga na lobango ngai nazalaki na succès ya mukie po na simba ekisité o comprendre to bana ba simba ekis na évité ba monde ba oyeba mais qui c'est Zali qui c'est Zali ba lesbienne ba komi ba pété on continue sur makambo papa c'est na tangi koma mutu tala makambo me mangai na tangi koma mutu ke na bien mam papa na tangi koma mutu papa c'est mosala mabe yo za la PD est-ce que ngala tuni okombo ngala ko sa PD na ndeni PD ya nzoto ekemba bo na biboya est-ce que makambo to lobaki ngala che sujet ba PD na ba lesbienne na kasi ngala ba tenir la duchesse Trigger yango yo zoloba ngala bi mambo la duchesse te bonjour la duchesse ko tabaki guinotage mais yo ce qu'on lobi ba lesbienne na ba PD mo ko zo bebi sa na tangi komo ya mutu te pardon tenir rigueur donc na tangi kombo ya mutu te non confirmé qu'il y a des PD il y a des lesbiennes il y a des sorciers on peut en français sorcier penda donc il y a sikana chassé donc na qui n'occupe comme sur ya sikana chassé Kimbo qui pena ya sire donc boye tournage boye obi ba théâtre obiso tant tozaki ko sala pas possible zela ba théâtre obiso tozaki ko sala na ba jani ba vie belé wana donc tozaki moni ok soko pakoli poudre ya moto on a ta masque de verre mais ça reste wanate et commander na mona za problème azapena posa ko le bébé aussi azana kanda très fâché to bandeke mission malembe tanenge na bandi na lobi kaka ke makambo o nga nazomona voilà merci beaucoup to silisi ngai nzambe mutu pasi to silisi pasité yo sepena mambo lobi na sepeli na lobi ni makam oyo naza nango clair siko tango loba boye et puis yo pe osenga ba comédie ba aider mo loba boye o monte quelque part pe ba ko silika po loba boye o funda batu bana cop na bango o bazana mitema malamu o bazana mitema malamu ba ko edenga voilà o bayebi ke basimba kisité basala makambo belé te donc bakoyedenga tanga leti no moko oyebi ka simba kisité natanga bakoma te o ka oyebi ka simba ne kisité asa say sauf ka sa simba kisité ti voilà papa voilà c'est a boyina ngabi atanga koma bato basimba kisité c'est là soma na esa gaya asimba kisité natangi tinga pe natangi moko yebeta tangi net jero simba na to na plateau tanga bato ba libanda nani leki na biso nani darling asimba kisité take bunaka mulanga yo ngata bega be mulanga ya bega mulanga plasma oh mais bon pour na ba leki na yote
On a battu libanda. Oh. Qu'est-ce qu'il y a dans le bin de battu? Bon, on appelle la tengue mi balé. Baby donja ma fille chérie à Simba Kisi. Ben wana. Il est pas Simba té. Maybe atena tout na Simba Kisi ke. Voilà. Siko. Wana ngai. Ya yo. Wana ya yo. Yo petanga. Na siko. Deuxième non poto ke dédé. Nani. Oluka océan. Yves d'or. Azan à Londres. À Simba Kisi té. Ozo ponanga ba leki na yo, ba ta famille. Siko. La émission Sili. Émission Sili. Bandeko, allez-y comprendre que tu as un océan. Azobanga no tanga ba koma ba tu voilà. Ta la caméra, to komi na suka, ilobani no kono bana bato balandi yo. Na saki bongo poto seka. Na na posa to seka na kati émission, ta la caméra, ilobani no komi sa bandeko balandi yo à travers le monde. Vraiment merci Pena, Jerry Kobetox. Merci. En tout cas, nae au talangana au courant na visite et ça linga bien pour nazwaka visite ka yaba chroniqueur nazwaka comédien ba ya raté. Voilà. Donc vraiment monde entier bozola nangai papa océan intouchable vie nabino vie intouchable papa intouchable donc nazali. Donc Nazali. Il faut que nous micro loba. Simba micro al boko yo. Simba awa qui ça sur le boko mike. Allez, na tiki le micro loba. Émission na loba vérité za bon. Na bima pe hein. Théo zala. Na bima na tika ya. Na bima na tiki yo. Continue le message. Donc monde entier bozola nangai papa océan nabino vie intouchable comme on a pena mikolo papa océan intouchable donc vie mofiri bindi aulu wala okoyela yo okoyeba te donc vraiment nazali bwana pona bino Jerry nayebisaki ye asengilanga espace na chaîne na bino mais naebite soki azosenga te soki pe azosenga naebite mais alingika na vandaka nazovanda na ndaku kaka bongo na vandi donc Jerry nde mtabimisinga soki yete donc nalala ka bilala nakoma kolala nakoma na Facebook nakoma maître na WhatsApp donc nasola na so naza na megate en tout cas naza na pasi donc yango wana en tout cas bambote na ngai eza na magiowa donc nayebi ke vraiment oza mère moko mutu moko malamu donc nzamba sunga yo nzamba bakisela yo ebele Fifi Bolili na Pesimbote président ndona biso Miguel Tshisekedi donc vraiment na yoka oza na mbudi mais vraiment na ko sala na carrière kuna donc to kutana kaka eza bien en tout cas numéro na ngai ezali 00243 89 58 64 300 00243 89 58 64 300 donc merci papa Océan. C'est un artiste comédien toujours seka là ça dit juste un petit koseka mobo na kati ya plateau poto seka boki nene artiste alobi avec son cœur qui azaka trop stressé soka zayi moko et déjà bandeko même ya théâtre po o atanga ki ba kombo na bino bomona ki on nenga mabe bolimbisa po na ngai alors kombo na ngape atanga ki so tanga pe kombo na ngati natanga sikila pe mo mukiti natanga kombo na yo lokwa baloba namoni ni mutu mo azota mama songi yepo sa ye mission na ye voilà mama songi donc siko nga nayoki ka Jerry Gérard Beninga boyoka Gérard Beninga funda ngana émission on a lobat Gérard Beninga allo Océan ezala nini na yo
émission c'est divers. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Abino Vision Plus Télévision, il y a Bella Dinganga, moi c'est Amundu, Yangolo. Dans l'autre continuer, on a des annonces pour tout ça. Pour s'abonner à Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision. Donc, il y a un Makambo. Voilà, on a fondanga, on a des annoncés. Trésor Walukongo, notre coordonnateur, merci beaucoup. Merci à Stella Somana et Sagaya. Moi, je dis quelqu'un. La minute, on a mis caméra au mène. Merci beaucoup, mon cœur. Et merci beaucoup, Nabino Toubolanda Gibiso. Merci beaucoup, Nadrisha Motomètre Bebazi Beba. Adrisha Motomètre. Voilà, merci beaucoup, na Francis Thio, Moulouba cher. Pesa ta papa océan. Francis Thio, Moulouba cher. Pesa ta papa océan. Moulouba cher. Voilà, alors merci beaucoup. Maintenant, le message Mosco papa océan. Tout va dans mon kima. Bon, ça bête, je suis dans le bas ma communauté. Papa, je surtout maman Songi, la maman Zoro Mabia, la news de Serbo sur la vidéo. Bon, ça bête, je suis là, non, peut bateau Sunga. Là, ça n'engage que moi, Jerry Kobetox. Au moins, je me suis dit que Azane a succès, mais moi, on a bois qui na désert. Sunga Batouya Boy. Yoka li solo, moi, je me suis dit $500 pour na kiné. Au moment où on a une vidéo, tu as kiné, tu as lié télé-réalité, boss à Bédachou. Quand pesa mutumbongo te, au moment où on a un moulangi à tirbo na moisi, à lati à moitié ni. Là, chez Jerry Kobetox qui parle. Et des bateaux, bazan a passi. Nous t'amélara déjà bombé. Tant qu'on peut s'y mbongo mélanine. Ngai de monto na lobin de konayo. Salisa bateau bazan a passi. Papo c'est a si numéro naye. Bo contacter, bandeko bolingi bo visiter, bata théâtre. Ozana théâtre à jouaka. Ozana théâtre oyo ozana besoin à jouer. Bengaye à jouer. Kosekawana, ils ont fait vivre les sous ébélé. À tout coup, ça n'est pas bon côté, il y a bien ça la posa, kaka ya bon côté, mais posa ya sourire, à sentir qu'il y a ça na bande konaï. Donc c'est un peu ça. Émission aussi vous se pela qui n'a ngobo pesa merci. Na Stella Somana esa gayar mukaji de quelqu'un. To comme na suka to lobi nyonso. Papa c'est bossa qui moi loko. Na bossa no lote mais nazo le la kaka sourire. Sourire, non. Pesa muninga sourire, le bande de Eliezer. Pesa muninga sourire. Le sourire et donc, même soupe, baromo na boé. Libo, les salate, na libo, kombamo boé, na tongo na la mouki, na la mouki na seng maman, libo ko bando sala. Voilà. Donc, vraiment, ils ont le mot, il y a bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils ont passé vraiment. Merci beaucoup pour contacter Papa Siana numéro 1. Tokutani Mbalasima, Bopé sa chaîne au confiance. Bientôt, Mondeko Beta Bokoyoka. Badongono Miso, Botika Nation, Vision Plus Télévision. Bientôt, Kalamingité, Bokolela. Merci Namara Bela Dinganga pour l'opportunité. Merci Nabilo Tout, Maman Pasteur Titi La Source, Daninzila Nadiblin, Zola de la Cruz. Jerry Kobetox à ces pays-là. Merci. Tokutani, à la prochaine occasion. Papa Océa. Bye.